Voilà, bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV, merci Naba o Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble, kakane tout partager Ranabino. Nazana lisolo moko, papa, maman, Simba, Naboke, tout partager ensemble. Mais na kolinga landa lisolo oyo très bien. Mama yom to linga raba groupe ya moziki, landa lisolo. Mama ba confiance, ezanga mituna makolo, na mibali ya baninga, landa lisolo. Et qui peut permettre de comprendre au long la barrière. Maman a biso benga na des shows d'Enar TV, maman pesinga lisolo, maman lobi des shows bêta pesa conseil. Mais na kati ya lisolo maman pesinga ba défaut eza na kati. Ya kolinga tena salaka émission ya ko sepelisa batu mais ozotika batu na ba erreur, ozotika batu na mabunga. Na kolinga te opesinga lisolo na yo na bêta. Yo moko kolo lisolo za na erreur, olingi na sala émission en faveur ya yo. Non, eza mabe, eza erreur. Par contre, ba émission toujours ça la soki erreur eza to longolande erreur. Émission à maman na biso ba défaut eza na kat. Landa lisolo omona côté ni ba défaut eza. Mais na kolingana rappeler mutu moko bongisa cloche de notification. Cloche de notification nde yango tozo benga ngonga. Maman mususu ayebsinga de show na luki ngonga wana na TV tina moni yango te yaya. Ngonga oto olobela awa cloche de notification oto oloba ezaka kaka na téléphone na TVT olukango na TV omona te, c'est-à-dire oui ba mama ebele bayebi na bango babiloko te, c'est normal to laksa pe baninga, mais ngonga na TV ezaka te, eza par téléphone, c'est-à-dire soko s'abonner kobosana te ou bien soko landaka déjà des shows ozoko kokota ba émission en direct te pour émission to ça qui déjà direct lobby. L'autre, ça 16h. Tu vas continuer à faire une émission. Au rataraba direct, ça veut dire bongisa ngonga na yo cloche de notification qui vous permettra de recevoir nos émissions en temps réel. Si vous s'abonnez déjà à la chaîne à des shows, tala soki ngonga no eza na des signes de vibration comme ça. Voilà. Ngonga no il faut na des signes de vibration. Soki des signes de vibration en ezate, toucher ngonga na yo na oloba ngonga seulement. Toucher ngonga lisusu une fois de plus. Barokomela yo des mots, des options, tout est personnalisé, accepté par toutes. So simbi toutes, ngongano etie des traces de vibration ndenge bazo laksa wana. So ki po talinga lelo s'abonner, la même chose. Ngongana yo eza na des traces de vibration likolo po oratara ba émission na bisote to beta lisolo. Mais avant to le canal lisolo, pourquoi pas to pesa mbote na biso directement na sponsor officiel. Il y a des shows d'Enar TV, Ngola Ngoya Godé, Maman na Sisina Deyo Paris Défense, et ça là yo bien, mais pourquoi pas na ba abonné Nyos, o balandaka, des shows d'Enar TV, Noko Abana. Ba mote nabino, journée et là mona katia mabota nabino, tobeta lisolo. Maman na biso abenga na des shows d'Enar TV, Maman lobi des shows beta lisolo. Likambo ba groupe, moziki. Ba confiance ezanga tina landa lisolo yoka. Maman abi de show nga na yaki na poto, maman abi to beta lisolo, to tanga kombote to zipa pays pona ko cacher ba indice. To beta lisolo ndenge yo lingeli so lobi to tanga kombo to tanga. Soko bi to tanga te to tanga te, selon ndenge yo pesi lisolo. Noko de show azwaka masolo abetaka biso tolobaka o balobi toloba. Maman lobi na utaki na Congo na ye na poto, na bwaki ngunda. Bref, maman zwaki ngunda, avant d'aller na hôtel moko quelque part, après quelque temps, ba eko pesa ye ndako. Maman lobi de show, tant na eko zwa ndako, na zaki nga moko. Na eko kutana na congolaise moko, kande totambolaka to kutani na ndeko congolaise, to komi ba camarade, landa lisolo bien. Ba komi ba camarade, ba komo vivre, oyebi ka basinde bazalaka. Bazo vivre ensemble, maman lobi des choses to salaki vraiment famille. Na kendara pa na ye, na kangara même bana na ye suki, na vandara kuna to tongi famille.
voire même na sima mikolo du fait que na nda ovanda nga moko camarade congolais epsinga loko ozaka yo moko si yali oko ya pe tolali pa nanga problème ezate toza déjà famille bref mama kenda otala ye soki esengi alala kuna akangaka pe bana na ye suki mais problème ye kokota na kati yaya basi batongaka mboka te landa lisolo oyo bien mama lobi des choses tovandaki ensemble tozo vivre na ye bango bazalaki na moziki na bango bazalaki na moziki ya 5 mama na biso pe aye lokwa basalaki connaissance na congolaise wana congolaise ebisi biso tozaka na moziki na biso ekozala bien yo pe kota na moziki bref mama abi des choses nga na mesana ibiloko ba moziki te mama ba camarade belé na mesana na ngote mais lokwa camarade o tozalaki na ye alobi na kota na moziki na bango yango nga pe na kotaki na moziki yaya landa bokebaka na bisala sala bande kwa basi bikota kota mama akoti moziki chose grave problème ezande awa mama lobi des choses eyaki kokoma na moma moko mobali ya camarade nanga atikalaki awa na mboka biso toza camarade nanga congolaise a voyageaki ake Kinshasa masolo ebande awa muninga voyagé ake Kinshasa congolaise mama na biso kolo lisolo yango na bi lisolo eza na ba défaut non linga te na beta lisolo na faveur na yo mais défaut eza olingi na pesa yo faveur non soki erreur eza ya to l'accélérateur baninga bakoya na erreur wana te mama lobi des choses eloko tozo wela na camarade nanga camarade alobi apanzinga sango nga na bimaka na mobali na ye nakoma makangu ya mobali na ye mais sango ebimi na ndenge nini yango na bandi ko expliquer camarade a voyagé à Kinshasa atiki mobali na ye awa na poto congolaise mama na biso kolo lisolo alobi boy mobali ya camarade nanga muta benga kinga alobi na kende kolambela bango po camarade nanga voyagé à Kinshasa atikelaki bango biloko ya kolia te to ça awa yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre na biboy mama oyebi ba bilo msu bosalaka franchement eza ba erreur yango to lo erreur eza na kati comment muninga no ake Kinshasa atikelaki oliloba te kende olambela mobali nanga non plus ayebisaki oliloba wana te comment muninga no na Kinshasa yo fungoli makolo na ndaku na ye po kenda kolambela mobali na ye sur ordre de qui c'est ça lisolo mama na biso na bi eza na défaut eza défaut yaya soki camarade akenda Kinshasa lobi ma copine tikala na simola mbela mobile nanga ça c'est autre chose même si problème est faut te kozala na yo moko po tindaki camarade mais ce dernier ayebisaki jamais kende okendo lambela mobile nanga mama na biso na lisola lobi des choses nga nazali na problème te nazali na confiance po to mesanaki to komaki famille na kenda même kokanga ba ne suki na lala même kuna to vivraka ensemble to komaki na moziki moko azaki lokola lokwa ya leka inga na mwambula kuma lokwa grande sœur nanga to tambola na nzela bakanisa toza ya na leki voire même soka voyager ayela anga ba biloko akabela anga ba biloko akabela anga ba maputa wana mama na biso kolo lisolo ndazo témoigner na lisolo na ye abi camarade ando akabela anga même maputa apesa anga maputa tout ça kablo na mina basi ndenge ezalaka mais chose grave camarade ake Kinshasa mobali ya camarade abengi mama na biso kolo lisolo ke yaka oya kolambela biso po muninga no na Kinshasa atikaki biloko te yango na oloba awa mama comment mobali ya comment dirais-je comment muninga no azate azana Kinshasa ya atindaki oke lambe ya mobali nete non yo kozwa audace ya ndeni okende kolamba na ndako ya muninga azate okende kolambela mobali ya muninga no na façon nini muninga azate zala à l'écart ya ndako na ye zala à l'écart na mobali na ye jusqu'à tel point kozonga c'est ça maman obite des choses confiance na confiance mobali nende abenga kinga metant mobali na abenga ki okendo lamba est-ce que yebisa moi sine na Kinshasa te na kepa na yo ke na kelamba po mobali no abenga ki non wana na yo kite bref maman lobi akenda kolamba tango akenda kolamba kuta ye mobali kuna na bana bazalaki alambelaki bango yango na lobi boye yaya
tango mobali ya moninga atikali ye moko na ndako yo kokenda en absence ya moninga no mwasi te. Faut avoir une permission na ye moko. Et soki oza mwasi ya mayele lokola ka moninga na nga aza te eza propre te ata soki ye moko abinaki elambela mobali ne yaya bendaka bulu musika bandako toza nango na bapoto ekoma ba flamingo buzobe ezosalama trop bandako ekoma ba flamingo leki kuta zozwa mobali ya yaya ebongo yo camarade bokutani kaka na nzela eza ba erreur nakangi parenthèse to solola mama abi de show mobali na benga inga na kelambela bango na lambela bango mabundu na komona oni na matembele alambe bango matembele na mabundu tout consort mama abi de show nakuta mwana ya mobali azaki wana ya mukolo avandaki na ordinateur na omususu ya mobali ya mwasima ya leki ya muke nakuti mobali abandaki ko s'apprêter po mobali apusa rabis abandaki ko s'apprêter po abima nga ebisinga no lambela biso mabundu po muninga no atika biloko te bref mobali abimaki ake musala wana nde mama apesi lisolo mobali ake musala azongi ainsi de suite akende kolamba à 3 fois reprise mobali ayeko benge sous jour mususu ayeko lamba so alambela ba ma desu tout consort ndenga expliquer ki le plus important akende kolamba na sima ya muninga na Kinshasa. C'est ça le problème. Comment oke elamba na ndako muninga no azate azana Kinshasa? Eza ba défaut, eza ba gaffe. Soki ye moi alobaki yaya kendo lambela papa, d'accord. Mais muninga no apesa kyo ndingisa wanati. Yo oke elamba na ndako abatu ndenge nini? Franchement na lisolo na beti yango boye. Na linga tena kendo lobelo mo boye na tia baninga na ba erreur te. Yaya mobali ya muninga soki muninga no azate oki okenda na ndako na bango en divagation te. Faut ba pe relation ni boza nango sur ordre de qui? Soki muninga no mwasi a permettre yo d'accord, mais mwasi a mayele il faut beta boule. Toza famille te toza ba camarade ya azatati ngana ke elambela mobali ne zala na mayele. Eza mibali nyonso te, eza basi nyonso te, mais tozo beta lisolo zwande mayele. Pourquoi tolobi bongo landa sko yo ka kote ba okendo sukela? Mwasi tanga azonga ki Kinshasa ye camarade akomi ko bombe siko akomi ko bombele mama na biso kolo lisolo tina zo bombe eye banate na kati ya muziki basalaka na muziki suction ebimi ke tango yo zaki na Kinshasa camarade na yo wana o kotaki na muziki akoma ki ko bimana mobali no na sima. Voilà pourquoi na ebisio ke biloko bongo mama ko sala te suction ebimi camarade azai na Kinshasa yendenga banda ke elambela mobali bakoma ko bimana mobali ya camarade azu bimana mobali ya muninga. Tandis que muninga na Kinshasa yeba ite ke yo ya olamba pa na ye, c'est ça aussi. Soka yeba ki alinga loba tenga mona yebisa ki akendo lamba. Mais muninga no azangi ndenga ko justifier yo po yepe na Kinshasa yeba gite yo zo kendo kota na ndaku na ye na absence na ye. C'est ça. Clair et net yaya. Ça dit ba erreur boye yaya keba. Okoza lo sala ki yango to sala ki yango te ba rolati so bêtise, ba rolati so poto. Bref, maman lobi grande sœur a outi Kinshasa ye grande sœur azo vimba. Koso les aki susu malamu te, maman ye koyoka soupçon wana. Asoli na grande sœur abi non kolanda te, omoni ezaka makambo balobi na bango, mena suka maloba grande sœur azongisa na maloba me yo petango bando yo olamba na ndaku nanga, est-ce que ngamu natindaka oya kolamba? Ah. Tango akende kosola na grande sœur par rapport à ba soupçon, grande sœur azongisela ye maloba wana, oyaka kolamba na ndaku nanga, est-ce que ngana tindaka yo? C'est ça. Maman na biso kolo lisolo abi de show, ngana kinde na una marque à confiance po to komaki famille. Tant na banda ke elamba mwana ya mobali azalaki wana ya mukolo, abanda ovanda na ordinateur. Azo mona nde makamnyo so eleka. Est-ce que to kai ko sala buzoba ya bongo? Wana maman na biso kolo lisolo aza ko se justifier. Et en plus oya mobali pe ya muke azalaki wana bref. Basa kinyeti ko bendana. Relation sa kinyeti ko kita. Alobi sima mikolo camarade na ye mama na bango ye kokufa. Congolaise mama na bango ye kokufa, tanga yoka kisango wana mutema mawa. Mama na biso ko lisolo abi mutema mawa na zongi isusu. Azongeli isuki camaraderie. Bref, ba pelisi isu moto. A contribuer na matanga ndeko ndenge mama na ye akufa ki ba continuer ko vivre. Lokola se retira ki na nani na komo na muziki. Azongi su na muziki, aseskize azongi su na kati ya muziki. Na kati ya muziki kuna kande ba continue ko vivre. Nzoka na muziki ndenge ya zonga ki
baninga na ye na moziki bakomi kolingele boule, il faut basangana ba beta ye. Pona nini même soupçon bazoyebisa camarade na yo ndenge eza wana muninga na wana abimaka na mobali na yo. Du fait que ya abima na mobali na yo, il faut to beta ye. Ya ona baki yo pe muta moziki landa. Ya kaka ba oyo okendo lia na bango nde ba oboma yo. Kaba oyo ke sekana bango nde ba kolingelo boule. Moziki wana yake komi kotisa mutamema ye kuna camarade. Kuna na kati ya moziki wana lokola ya yaki koya na kati na bango balingi boule, il faut ba beta ye. Po abimaki na mobali ya muninga na bango. Bref, na sima mikoloka nde basola na kati ya moziki fuite bimaka te fuite bimi eke kokota na mato ya mama na biso kolo lisolo ke yo ndenge ozana bazokanelo po babeta yo. Bazokanelo po babeta yo. Mama na biso abi de show ta na yokaki ndenge wana na asepelaki isuste na bengisaki en fait na bengaki camarade nanga to bengi na mobali na ye na bandeko mosusu ya basi ya moziki to mekai ko sola likambo wana na meki ko expliquer bango nga ndenge nazawa na tikala ko bimana mobali na ye te to tikala ko sala eloko wana te. Voilà, donc c'était ça. Le même sœur au maman na biso abandai ko pesa confiance. Kuna na kati ya réunion moziki ye mo azomema makambo ya ye na camarade azoyebisa na bandeko mosusu ya basi na moziki ke ye petite sœur wana tambolaka na ye abimana mobali nanga. Maman na biso abi de show na vie okoyeba te mutuka ozotambola na ye wana nde akoboma yo, mais c'est ça. Yo ozoseka na ye asi asuptiona yo na mobali na ye, mais yo ozongisi na ye confiance, ozongisi na ye camarade. Maman na biso abi de show nzoka na moziki kuna ye monda akenda koloba bongo nga na bimaka pe na mobali na ye na ndenge basuptio nyonso ya na moziki bato to moziki bayebi ke nga na bimaka na mobali na ye bato moziki balingeli esko boule po babeta ye. Balingeli boule po babeta ye ka ndeza kote babomaka mutu moko azanga ata ko sauver ake koloba libanda. Maman na biso amoni loko eza boye na bengisa camarade nanga na mobali na ye na bandeko na yebisa bango vérité. Problème o bango ba obimisa na kombo nanga eza ndengo wana ti. Mama aye ko bengisa mobali ya camarade ne na camarade bango tu ba ye ko vendre ensemble. Mama lobi mais pourquoi boluka bo mener kombo nanga na ndenge ya mabe? Est-ce que ngana bino ndenge to vanda boye to ki ko sila na ndenge malamu te ke problème kake bima po panza biso. Soki ngana yi okota na kati na bino eza po ya mema kinga na kati ya muziki. Mais problème oye ko kota na muziki ya koloba ke ngana obima na mobali na ye eza ya lokuta. Bref, basola ki dans l'ensemble et suka ki ndengo wana baleki na kopanza na abu pia. Yaya yebaka wapi yo zolingo kendo kota. Yebaka wapi yo zolingo kendo kota. Camarade aza camarade te. Mama yebaka, comment dirais-je, mobali ya camarade na yo a zala na ye ba réserve. Tant muninga mwasi azate e kozala nécessaire te yo fungola makolo na ndaku na ye. E ko créer leo ba problème ya boy. Keba na ba confiance ezangi mutuna makolo. Na minute otala kote ki camarade ke ko suka. Pona nini ba salir ye azobimana mobali ya muninga. Eza ya solo to ya lokuta. Wana nga na yebite nga na beti na nga ka lisolo ndenge ba pesi me yango na pesi conseil na kati. Muninga na yo azate azana Kinshasa, est-ce que il est nécessaire yo kenda kolamba na ndaku na ye na absence na ye sans que muninga na Kinshasa ayeba? Eza ba question pe ya koyeba na kati eza lisolo me nga na mona lisolo eza na ba défaut. Ba vandaki ensemble, maman meki ko expliquer bango na oki ko sala ngote. Jamais non kiko bimana mobile na yo ye wana présent, est-ce que ngana eto tikala ko bima basuka kindengo wana. Mais déjà tant bolingo ezaki na kati ba problème tant ekota kesa ka nini e kabola rabato ata boroloba kezaki ya lokuta ata boroloba ke boli kambango esili. Mais est-ce que na mitema elongwe te ki camarade esa nini ekufi confiance esa nini ekufi yaya keba na ba confiance a buzoba mobali ya mutu basaka na ye confiance te. Mwasi pe ya mutu basaka na ye confiance te. Yaya leki azozwa mobali ya yaya azozwa mobali ya leki bongo yo kutu boza ba camarade. C'est ça. Eza batu nyonso te to betinde lisolo yo comprendre nini na kati keba na biloko aboye tant muninga azate yaya longola makolo na ndaku na ye avant que balate so salite oyo aza na mato ya koyoka sali nini oyoki. Merci beaucoup Benga de show Denar TV na ba sujet bien. Oye komeli yo komela ba misuste numéro na ngango wana gravé na WhatsApp appel normal même numéro
okozwanga le plus important. Partagez votre émission. Pesa bande comme sous batale ko sala bien. Aimez, commentez votre émission. Ezalaki Yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, émission Ezakoya. Pesa réponse.